boye Martin Azoluka Kotana secrètement la président de la République, mais a eu une occasion à voter. Est-ce qu'il y a ça qui bino? N'importe à l'école de la prêtre, moi, comme chef de l'État. Bakuta bandimi beaucoup de salé na été. Awa, akina mutu, akendo nanzela 5 ans, a contacté Bakoza 5 ans. Pour que Mokozambo kandi makoyambaye. Moko na bandwana amoka banda tina yuan. Tanga osa point de presse. Soko bawangani na kutanga koma bato yango. Bozolana. Président africain moko avant consultation. Anaki avant consultation Mokozamboka, file denge aya mbaye secrètement. Pourquoi ne pas coller sa population vérité? Pourquoi sa population, il y a pour la population qui est émissaire, pour chaque combat, pour la Bakagame, la Kati, pour la population. À ça, il y a un discours. Dès la chimino, c'est là pour t'embrasser, c'est que tu le pères. Dans un pour t'embrasser, il y a le fils. Est-ce que vous qui c'est les alliés? Et là, mon thème a dit Kunduko, il n'a dit c'est les autres, il n'a pas dit Soukolo, mais pour les Misaïe, je crois que Moutani Martin fasse son gaillé pas de l'hôpital, parce que la situation n'a pas sorti ça malade. Moutani normal, à quoi le mambazo le voit. C'est comme ça qu'il a fait aussi avec une dynamique de l'opposition. Et nous avons dit à Moïse, non, il y a un leader Nabiso, il y a ensemble. Ensemble, il y a une plateforme bonne. Tozana G7, Tozana AR, Tozana Nini. Non, AMS, Tozana AMK, voilà, avançons. Bisogno Sohana, Moïse, il est lobby, d'ailleurs ça se termine le mois prochain, il n'est plus nani leader, il est nani Fayoulou, a commis président Nabiso. Papa, c'est quoi ça comme blague? Moi, j'ai connu Fayoulou. Fayoulou, il est de Kanloukala. C'est là où il est populaire. Même moi, c'est pour ça que je regrette. Si je n'étais pas en prison, avec considération. On ne peut pas faire des histoires comme ça. Ce n'est pas plus qu'au Futaki 100 000 et puis 100 000 là, on a Futaki Ango. Tobando Loba. Baviana, Bando Kende à gauche, à droite. Mais c'est Moïse qui a payé ça. C'est Moïse. Mais c'est dommage, j'étais en prison. Et puis, à cause de ça, on dit le comme il populaire. Non, monsieur. Bon, c'est aux acquis populaires. Au Bimisi, va député bon. On a député bon. Toye bate, on a député bon. Blague a bien été. Nous, c'est là où on a dit à Moïse, nous on n'accepte pas. Ils ont déjà na plateforme belé. Et puis, Moutoumoko, Aeka Kaboye, habillé. Non. Badance, bisons nous toyebi badance. Hein? Torobeta badance, babiloko aneza tika. Mon éducation fait banapa ba mikolo. Tant que nous avons un groupe de députés Moroboye, sur le la carte salle, Bazagi, sur 15, sur 12. Donc, Bazagi 12, entre 12 ou 15 députés, Oyo Batindi Bango, ba répondre biso, ba répondre biso na likamunine to sali, ndeko Paul to suana go yebate, réponse ngo Batindi liba nani, to ba mitindi bango moko. En tout cas, et comme si biso vraiment to remona ko bango ba ko banga, musala bango ezali na carte parlement. Et combien on répond? Mais non, c'est parce que crise des ans à 4 ça peut perdre. Crise des ans à 4 ça peut perdre. Tous juré car on a départ. Il y a Emmanuel Ramadan Chadari. Bah monsieur Bagoti kal me Chadara longo. Ceux qui ba monsieur Bagoti kal mais tolingi tribalisme dans la carte parti te. Parti ba benga na mutu te. Tous on a besoin de tout le monde. Mais tu comprends que na parti ba komi ko benga na batu. So koza mutu akasai ba lobi yo place neza wate. Yo place non habité sur les à côté ni ba kotinda biso. En tout cas, c'est pour la première fois na secrétaire général nyonso baleka toyoka secrétaire permanent oyo a komi ko pona bilongi ya ba province
oh mutakasa ichaye kuna oh muta mais non yango Shadari na koyoka Shadari ba beau frère té bato kasa ino ba beau frère té tolingi PPRD ya ba na ebité PPRD ba makangu té PPRD za parti à Joseph Kabila PPRD za na mission nango donc tolingi makambo wana té interview olingi là oui interview olingi là donc soko za mituna misusu nga na ali ngayo na télé bien ngai eloko beti obi PPRD za ba makangu té ba makangu Shadari bana kati wana yo mtu olobia wana na tuni tolingi PPRD ya makangu té ya ba pipe tolingi PPRD ya ekirimo ka batamanie mate PPRD zali parti ya batu nyonso PPRD zali parti ya Joseph Kabila en tout cas ndeko Paul Tosuwa vraiment olimbisanga mingi to mituna na pe bilan ya mutu na mutu ba misu ba ko tindaka bango na ba etanda mikia pona ko lobaka mais bilan na bango eza nini tunaka bango oh je suis le porte-parole de la Ligue des Jeunes tuna na mbula ni yo saki activité en tant que porte-parole yo bimika porte-parole na tanga makamba Shadari ndio bimi porte-parole bon o kenda ko loba oh je suis chef de travaux soki wapi chef de travaux nini bon PPRD oyo ezali parti à Shadari te PPRD oyo ezali parti à Maniema te eza pe ya Némité PPRD oyo nga na tenko ma camarade Némité ndenge basali déclaration wana bango ba député wana mais pourquoi tango Janine Mabunda Longwe na Assemblée nationale basali ba déclaration te pourquoi tango Tambwe Mama Longwe basali ba déclaration te pourquoi tango nani premier ministre Longwe basali ba déclaration bazo sala déclaration pour la M. Shadari biso to lobi boye la force du changement et lobi boye atika ebonga wana oyo asa sali pe mingi o ali pe mingi oyo pasa ali asali pe mingi oyo pe asa tongi pe ezali mingi en tout cas PPRD za parti ba discipliné yo so molanda kwa Joseph Kabila na tuni yo lelo yo ah kingakati mais oyo bien on mbula nini kingakati et bon ya Shadari toboyi muto aliaki mbongo ne élection ye moko soka polaki po aliaki mbongo na biso tolingi na biso te atika parti ya Joseph Kabila kimia parti eza na unité na yango tolingi le yete atika parti wana eza la calme obebisi olobi eloko moko ke toboyi mutu muta polaki do aliaki mbongo campagne ye moko do Shadari aliaki mbongo campagne wana polaki maliaki mbongo campagne na famille na ye wana tali biso na nini soka zwaki te po ye moko amizwaki na ye mo amiyebiti na nini amizolaki te obi ebino ba ndenge moko pe bien akotika ne PPR dango esa pe lokote po ali mingi ko sa pe lokote so atiki PPR dango esa pe lokote o sa pas ça yeso atiki PPD ekufate ah ye nani Shadari ye mo leader na ngwa fa ine kimia ya osalaka makelele bongo parti ekufa te parti za yete ya ko kende so ipa mona kende tatika la main gestion parti za suna maboko na yete gestion parti za na maboko na yete bino mona soso atia makele pamba te bino ndie bato bele bana sima na bino PPD ba sima na biso ezali ne ba jeunesse ya parti na sima na biso pamba na salle ah yo moni combien 10 et bon ba bazali na salle lobby bazali combien de députés PPD za na combien de députés Botuna mutuna PPD na combien de députés botuna ba député à PPD ba kei wa PPD na otika binote timo yokana en tout cas toza mieux placé pour répondre à la question na nyonso moi liloba et pas ba jeune nyonso o ba yepa na binoko ebisa bango te bazonga na ngambo ya Shadari te pour sauver PPRD PPRD zali parti à Joseph Kabila PPRD za parti à Kingani te PPRD za parti ya mutu ya M. Shadari te en tout cas na royebisa na jeunesse boy 5000 francs na bolé yango pe mingi 10 000 francs bobundele yango pe mingi en tout cas tolingi su biloko wana te biloko bano beta to beta lelo tolingi su biloko wana te 5 000 à 10 000 francs bosi bolé yango mingi ba jeune babundele yango trop 10 000 francs bobundele yango pe mingi tour oyo toboyi eloko wana total avenir à partir na biso eloko biso tokosenga na président national za congrès congrès nde kokata makambo nyonso congrès kozala Kabila za muto ayokaka mingi azo observer makambo nyonso ekosala mais tolobi toyebi jour te toyebi toyebi ngonga te mais M. Shadari na équipe na ye na union Maniema atikila biso ma parti fanda to raisonner makambo mosusu toboyi parti esalaka ba réunion kaka soki problème ezali toboyi ba porte parole bazala raka soki problème ezali ki na TV je suis te sala mosala nga sala mosala nga na bilan nga positif na base na ngeza solide ma bête obimisi biloko belé on a compris aujourd'hui on a compris que na PPRD ba jeune belé ba no vivre baba na s'adhérer na PPRD to pas s'adhérer pour 10 000 francs mais muto na biloko wana ezaye donc po ba to ba na parti nyonso yo
secrétaire permanent au sortant, on a bien déjà sortant. Sortant. Bateau nyonso ba on a donc sentir les na banda kuna bango ba camarade parti ba kenda bazonga. Parti comme elengi. Parti comme elengi. PPD comme elengi. Elengi makasi. Ne ba loba do ye do Shadan ne mutamemela bino bakuluna na PPD. Shadan na on n'a pas besoin de lui yakende. On n'a pas besoin de lui. Lui répondre ngai. Shadan ne mutamemela bino bakuluna na PPD. Ah. On a eu lobby ngote. Nga lobby kaka na ba camarade parti aux banques ba 5000 francs ya rowe la tolinga ngote. Makama ba 10 000 francs to stolia yango pe mingi. Tolingi biloko wana te. Message na batunyo so baza sima ya Shadari ba député ba cadre muswa PPD baza sima na message na bango. Tozana rekeka ya roloba 13 députés to 15 députés bazali na sa lobby eza soni mingi. Eza soni mingi batata mikolo boye na ba famille na bino na ndako ba kotala bino boko sa ba discours munene pona kokumisa kaka bato moi nous sommes te toli biloko wana te biloko wana tolingi yango te parti za ba biso toza pona Kabila pe toza pona PPRD za na kimia nango pe tolingi ba dirigeant sika tolingi bato ba yela biso te ba bimanga na ba réunion kaka obimi réunion après 2 mois 3 mois obimi réunion tango ba longoli zani mabunda obimite balongoli tamwe mamobimite balongoli premier ministre obimite comme tango obimia wapona ba 5 000 na ba 10 000 euros de ça ba camarade parti ceux qui comité à Shadar et Longwete bosalani ah mais parti za yete a Longwa ceux qui a Longwete biso ba j'aime to ko s'assumer. Merci beaucoup. To longolé na ndenge ya force sikoyo yango to lobi biso force du changement. Est-ce que okoyoka kombote force du changement yebi ke lendi tam to utisele biso kotate pona nini batch d'invitation tozonga mengo ikasanja se retrouva na présidence ake moi minima fête ngo ikasanja oyo lobby to bandaki ko attaquer pour attaquer na mokonzi et puis de komita suki comme na privilège et puis de komita suki wana te azo boudé donc aola sabino ke régime biso sala boyete pona nini bambonge zotambola bazopesa bango moi eloko po bakotsa kuna ndeko naya na on sale l'émission yo le président Kabunda Olandanga l'honorable président na le CG Augustin Kabuya le capitaine de l'équipe Olandanga. Tu peux t'imaginer Moutoro la secrétaire générale à IDPS Augustin Kabuya Chilumba le tout premier secrétaire général à IDPS au pouvoir à côté pakuta na chef de l'état c'est tout un problème. Soit disant secrétaire na évité celui secrétaire celui na chef de l'état azotonga même na secrétaire général à parti bango pe loko mo bayaka ko sala te kande ba kotia ba photo na ba photo azokotonga c'est déjà évité makambo na lo ba même secrétaire général à parti na ngazo kamo et puis tant c'est déjà koti tant abimé pas mokonza mboka en tout cas mon général merci masi ça qui est l'opposition le président Kabundu même donc tout un circuit ezawana ndeko mit na beta révélation oyebi discours côté on makasi ba révélation so bandi boseke mabezali musala na nga yango wana oyebi discours à 6 minutes oyebi discours à 6 minutes oya chef de l'état oye panza bato oyebi ke ba pekisa même mutonyo so akota na plus ka chef de l'état alaki même président Kabunda Olandanga siko me respect mon président akotate même le CG akotate tout nanga siko bakotsa nani quelqu'un de PPRD renommé Guy Luando Mikolo a commis enfant chéri na présidence. Mais c'est grave. Il semblait dans le lobby tiens si comme on consi azotanga discours Guy Luando azawana. Parce que il pas enfant chéri à Maman Olive. Par rapport enfant chéri à Joseph Kabila. C'est grave. Péné ya chef de l'État. Et ce qui est encore bizarre, même les photographes, il y a eu des pèses. Bazo sala basali bouye na présidence ba boaki na se priorité ça ba photographe INC parce que pour boter kaka communication parce que justement bozora communication bo pesi voisin yango le bomi konyo quoi même le vieux photographe à Papa Etienne mal vu lelo photographe à Papa Etienne mal vu lelo wana banani ba sala makambo wana ba rapprocher ya chef de l'État un certain mutumoko azalaka wana protocole depuis Kabila le loyer moutaye ko lakisa même na protocole tata wana ya chef de l'État yem taye ko lakisa bango ndenge bakoti saka bato atika moyena quelque chose yango moni banda docteur Busembo oya mama Sandra banda mokonza mboka bayina yam akota te po azotika mbongo te azokini me ba yamba yete bako yamba yete pesa sa occupé siko ko pezo sala mawana un certain Freddy azalaka depuis Kabila donc batu sokoti fo malari
Koti Mwambongo. Pasteur Guy Makopo ici là na présidence. Et yekutu makasi. Makambo kanyaka oyo toyebi ke ici là nzoke ici. Intoxiqué peut même na muto ya ye na pouvoir a fachi. Siko yo tala mutaza rapprocha chef de l'état, protocole mokonzamboka atinda ka bato pa na ye pokota même ngai moko. Batinda ka ngepa na ye po na kota. Ngakutu na kota po longete kama. Lelo dépalé na poto. Dépalé. Car protocole rapproché on a rapproché dépalé. Pasteur Guy non seulement yango mythe. Même bande ko musu ya basi bazawana na présence ba fakwa. Miibi. Pasteur Guy. Miibi. Ba fakwa. Miibi. La présidence. Kotia maboko ti na ba valise à mer, na ba bagage à mer. Oh mais Pasteur Guy mais c'est grave. Oui. Mamozo le bezo comme ça c'est grave. Miibi. De comité dans bazawana. La présidence. Bande ko basi miibi. Nzambe na seki ba millions de dollars oyo bando bunga na ngokaka. Poso qui déjà tina sommet kuna. Pasteur Guy. Mutasa wana zo baluka de immeuble zo tonga mana kitambo. Ba ministre ya IDPS basali biso soni. Bokozonga na bino. Foras. Ba muso ba bandi ko sombela ba combattant ba mekafon na ba bafle ba mingongo na biso sika bango ba melaka kaka nini? Biso totika ba combattant ba parlementaire debout à vie bango lia bango ba lia bato. Cette fois-ci vous oba na bu. Bokozonga na bino lususu. Tombola bokanga ba. Cancon, Gilbert Gilbert. Ça trop technique. Oui. On se le fait le moko. Ministère de l'Intérieur, c'est notre département. Pour engager quoi? Combien? Non, c'est titulaire dans le ministère. Au contraire, ils sont combattants, ils sont Ozokanga na bakombatant o basali ke chef de l'état komba wana ozokanga bango yo bana na to somona bango na marche iye mo to mona rai yo na bo c'est ça général bakolo pouvoir bango so fandia jusque là biso tozanga ba jure bo leki wana nanyo baka wana yebite cousin ya excellence cousin ya excellence neveu ya excellence Kankonde ya biso ba chemise esili molekile tozotoka tozotoka nzala eza kotoka ya normal te eza bote eza kotoka ya normal ezaka boye kotoka ya normal eza na mwa moto eza kotoka ya nzala Yangwana tous les mes chers amis. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'homme du moment. Fatibel. Papa, l'ongolé les biso bato baso sala musala na mbaba malamu. Chef de l'État, Jean Antoine, dîner à ambassadeur na Singapour. Le plan du Congo, le plan ya balkanisation, les plans ya envahir Congo, les plans wana ebanda kala. Kabila n'est même pas encore né quand ce plan-là est fait. Banani bataki na Jekamine à l'époque, banani bataki na mine na biso ya Katanga. Mais il y avait des Rwandais à l'époque, amenés par la Belgique, parrainés par la Belgique. Il y avait les Rwandais, les Ougandais, les Burundais. Bazalaki awa, ba Ougandais, bazalaki na Katanga awa. Dans les mines bazalaki, na Kota Mbujimai, bazalaki bayaki na Joseph Kabila. Vous voyez comment vous montez les gens? Tant que vous bayaki kobota kobala, bazalaki na Joseph Kabila. Quand les Rwandais sont venus à l'est du pays, Kovanda Kuna, tout ça, la Vaguana, Kabila. Vous pouvez attaquer un système, mais n'utilisez pas les mensonges et la manipulation. Nous sommes tous contre le système de Kabila, mais les mensonges et la manipulation ne vont pas nous aider. Les mensonges et la manipulation ne peuvent pas nous aider. Moi, personnellement, du début jusqu'à la fin, je ne soutiendrai jamais le régime, jamais l'administration Kabila. Mais je ne peux pas mentir. Je ne peux pas manipuler. Je me battrai avec des armes loyales. Vous êtes incapable d'utiliser les armes loyales parce que vous n'avez pas d'argument. Voilà pourquoi vous vous acharnez sur Kabila. Parce que, en dehors de lui, qu'est-ce que vous allez dire encore? Vous ne pouvez rien dire. Voilà pourquoi vous avez, sans calculer, tout de suite transposé les problèmes de Kabila à Félix Tshisekedi. Et vous vous rendez compte que les amis ne lui concordent pas et donc ça ne marche pas. Et comment c'est Mbasouté? Vous pensez que c'était facile, Yakuzoa, tous les mots de Kabila et les transposer à Félix Tshisekedi, comme ça vous aide à avancer. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez mis du noir dans un sac blanc.
et tout le monde voit qu'il y a du noir. Et ça commence à devenir compliqué pour vous. Bon, vous avez dit pour gagner à l'époque parce que Kabila c'était normal. Sauf fini Kabila, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Vous avez un président qui est aimé par sa population. Ça veut dire que ce qu'on a vu quand le même peuple au Kossi. Aujourd'hui, on a dit que même à l'époque, mais on ne disait rien. Parce que ça nous arrangeait. C'était dans notre qu'on renforçait d'une manière ou d'une autre notre lutte. Parce que même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu. Il y a de l'eau sale, mais l'eau sale c'est pour juste éteindre le feu. Pas pour boire, pas pour se laver avec. Même... Bonjour bandeko balandi bana mboka Congo awa tuzana kati ya mboka Bilende na kati ya territoire ya Fizi awa tuzana kati ya territoire de Fizi secteur de Tanganyika na kati ya province ya Sud Kivu bana obozo mona bazotanga awa baza combiner première primaire deuxième primaire troisième primaire bango nyonso bazana kati ya classe moko bana oyo baza bana oyo bakimaki bitumba na kati ya au plateau esika bakani kabande bazoboma ba congolais bazoboma na biso tala ndenge condition bana bazotanga awa kutu makambo gratuité bayebi yangote même classe de salle de classe bazana ngote awa ndenge bozomona nzete oyo yangonde salle de classe na bango soki mbole beti donc classe epanzani soki moyiza ebele bana ba uswazo bela ba malaria banini bazana ata aide ata mokote ata mutu mokote oyo azo ede bana oyo yango tosengi pe ba congolais ba konzi ya mboka Congo ba député ya mboko territoire de Fizi ozana ba député ebele bazana kati ya Kinshasa Nemi Mulanya Mamadou Zimunga Ambatobe boza kuna Kinshasa bozo ya mbongo ya bana na biso mais bozo salero kwa tamoko tekeno oyo okoki ko aider bana na biso bana oyo bazana droit ya ko vivre neti bana mususu tala ndenge bazali na kati ya classe ba mususu baza awa baza meme na uniforme te ba mususu bazana kati ya wakaete tala oyo babiki azana ngome azana kaete ba mususu bazana basapatu te soki otali monde bana bazolela aider bana tosengi ke gouvernement congolais boyo ki la bana ba congolais mawa ba congolais bango nyonso bazana droit éducation ezana kati ya constitution na biso parce que eza droit ya bana nyonso kozwa éducation ya bena kati ya mboka na biso awa nde tomoni enseignant za wana azotangisa bana po alla kisabango koma bakoki ko banda kokoma kotanga vraiment félicitations na ndeko oyo enseignant na bango azosala eloko eza bénévolement même ata inframo côté à l'état azozwa même ata aide ata mo côté yango to sengi ba congolais banso boeto kangama ini poto aider bana oyo pe bazana droit ya kostanga neti bana biso eza ba oyo bataka na bakati ya ba collège Boboto ba collège Alfajiri ba oyo pe bazana droit kotanga et puis eloko zoka musabatu eza ba oyo ba autorité bazana kati ya Kinshasa tozana kati ya secteur ya Tanganyika na kati ya mboka oyo bazobenga Bilende ndo moni nani enseignant azobengisa bana balakisa alakisa alakisa lettre F mais azuite yango enseignant avec mususu liboso ke alakisa lettre F nde bango bazoluka la lettre F yango nde bana bazolinga bazolaka azotenga bango ke alakisa bango lettre F bana le mais bana oyo baza vraiment na besoin ya kotanga neti bana mususu to aider bango po totala nini bana oyo tanga neti bana mususu ba Congolais yango wana bandeko balandi bana mboka Congo eza la voie du Kivu tozana tourner munene ya koleka ba village nyonso ba déplacer bazali bato oyo bozomona awa bazabe mena kiloko akulia te bazana santé yango moko na koma ki place na tukutaki bato ba mama ba ibeli bazobela bato ibeli bazobela ba malaria ba papa ba mama bana mais mutu ata moko te oyo akoki ko aider bango azate yango tosengi ba Congolais bo aider bango mutu ya motima malamu oki contacter la voix du Kivu na email na biso za la voix du Kivu 45@gmail.com juste aux alentours toujours au service ya peuple congolais esika ba congolais nyonso bazo souffrir ndesika to koma kapoto la kisabino ba réalité ozoli kana kati ya mboka ba discours ebele bele ozoli kana kati ya mboka Kinshasa eza réalité ozoli kana kati ya mboka wate o tozomona kati ya ville de Bukavu ville de Goma dans la ville de Kisangani ya Lubumbashi ya Kinshasa il faut boye ba peke non koto yo peke ozana barna mususu bazana besoin ki il faut pas vivre neti bana mususu bango bazana droit ya ko vivre toyebi te lobi mona oyo peut-être tala ndi azawana azana kaye moko azakutu na sapatu te azaka kawana condition de vie eza mabe yango bomoni bana ebele bazo vivre bongo merci mingi soki oni contacter biso numéro service azawana eza plus 27
61 100 1356. Awa balingi bakende na récréation pour bape maman muke, c'est depuis le matin. Awa tozana 10h juste de